Na banga kamutute. J'aime beaucoup Belle-Vie parce que dans l'obité que tout ça va considérer à batouté. J'aime beaucoup Belle-Vie parce que Belle-Vie est considérée à batouté. Na zo bana part na ngai. Na bilo ebeo na sombi na mbongo ya na zui na bela. Donc continue à casting à Belle-Vie, c'est aux grands. Donc continue à casting à Belle-Vie, c'est aux grands. Si c'est Moussa va pêcher mbongo, au fond libénan veut bouteille libénan merci Seigneur. Pas y a au sommet à Bilo Congo, parce que au sommet on va pas épicer aux Arabes. On a n'a zaki awati, azaki awa basumi na combien? Au côté basoma qui te me ba pesi bango. Oh! On va le baquer, l'olinga na kate. Les frères, nazali tam sous 4e, 5e, 3e, puis 1er p. Où y a tant à combat battu na télévision na facilité. Mais nazala na ba problème na Omar ba créer là na biso ba problème moi au sakana te. Na banga kamutute. Balou balia na raté. Jamais. Mais toujours lié na mabe. Aza crédible était. La rose. Nazali sousuna. Oya bino ndécoté. Oya bino mwana na bino te. Oya bino leki na. Ezala basi musuna linga kana passer lelo na kolinga bango souté. Vrai. Nazolo bana yo. Parmi basi musu bazaka basi na yo. Taba yo kaboye. Wa bokelinga te. Omoni makambo to l'exiki na yelu. Ici masouté. Ici mate. Bagrand basi, bagrand basi. Toche misatu ya mibale misatu. So na vina fana na batu ya minini, bagrand ya théâtre. Mutali boso na fana na ese ya Sele Masasi. Na fana na ya Sele Masasi. Na fana na Bokabela Bodo. Ya Suka na fana na Jere Manzeta. Ya basi na fana na Belle-Vie. Na fana na Ebakata. Okay. Nicole Ebakata. Na fana na Étoile. Na ma top. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Shalom bana ya Angleterre mobimba, c'est Papa Moïse prophète. Na yena sango ya malamu pona koyebisa bino ete le 17 novembre tozana convention na Tottenham pa ya pasteur John Ngela. Nazo koloba ete ba oyo bazaka ba problème oyo koma chronique, lokola bana ya ba autiste, lokola bato bazana blocage, lokola bato bazana limitation, lokola bato bazana malade si la kate, biloko nyonso tout ce que koma chronique boyeba ete zali démoniaque. Tozo zela bino po boya boko ma décharger na kozala ngai moko tete na kozala na pasteur John Ngela. Le pasteur John Ngela en collaboration avec prophète Moïse. Bien-aimé tozana bino dimanche le 17 kozang sate de koranga nzambe akosala nzambe akokangola nzambe akorestaurer yo malade umele tamulai oyo problème kutunso za attaquer ba triquer yo yaka le 17 dimanche na 12h30 na community sport center Moïse Makoma tozana en prière ensemble tokuta na sport center en face ya Tottenham Stadium toza wana ndeko boya ebele nzambe akotika bino te parce que oyo komita ya nzambe ba loi nyonso établi par munguna nzambe yako benga nango nzambe yako pesa guérison nzambe yako restaurer yo mtoza na problème mtoza attaqué par l'ennemi viens et Dieu va vous délivrer na combo na esprit c'est le pasteur John Ngela retour à la parole fire boya ebele bokola 17 novembre ebele kati na biso bakobika ba limitation ekosila ba blocage ekosila ba maladie ekosila bana ba autisme o babika kate bakobika tozozela bino boya ebele tozozela bino na mboto. Je suis l'incroyable Miran Kianvu Wabakamfu Mbanza. Merci d'abord nyonso pesa kinga confiance. Merci aussi naba oyo surtout boite ko komelanga bobile ko Miran Kianvu en tout cas vraiment tozana isengo mingi ya musalo sala mais côté boye mais kapo ko bongusanga bi voilà ezalaka nde bongo certainement
Je dis un grand merci encore à Luzombala, les grands mannequins. Pourquoi Nabi Luzombala? Pour Luzombala, Azalaka vraiment chaque fois qu'on a de l'émission. Luzombala, en tout cas, s'il vous plaît, il y a un acteur comédien, Azapina Moutouakala. Abunga qui met dans le micro, na tout mona monae, Azoko Lukelanga eti. Donc, Nazo Yamba Lelo, parce que na bengaye ataba 4 fois 5 ans passés. Vivre à Moussa Naïe, c'est un peu difficile. Mais lelo lokola, Luzomba la sengiye, nazo yambaye pour na Luzomba, na bino batexploiter nangai. Pour une première na émission Art en Vogue. Na benga que l'homme sage. Blaise, bonjour. Oui, bonjour. Qui mes alliés? Et puis surtout, babaka biso bata mabandi. Biso. Quoi ngabo? Au moins. Abato zabata basto zara bana la sagesse amaka. Bata mabanda bazo baza. Na tukolo comme ça on ngamba on dit bata mabandi baza sage. Il y a bazo ba bazali. Parmi les vrais, il y a des faux. Parmi les faux, il y a des vrais. Voilà. Bata mabandi maele bazali, bata suki maele bazali. Voilà. Bata maele, bata suki bazo baza. Voilà, en tout cas, l'émission est beaucoup c'est la makasi, émission est à Elengi Po. Invité Nazanaye, c'est un homme sage. Batebele baluka baluba que non, makamoto yoko yoko kala. Ça fait combien des années na musala oyo yo? Nazo de siko na presque, si je me trompe pas, 18 à 18 à 19 ans déjà. Parce que na bandi théâtre, tant na 18 à 19, na tsa nyonso. OK. Tant na osa ba boki ya ba église, ya ba nyonso. Le quoi kana no sala yango na 500 nyonso. Parce que groupe de réveil lelo presque 14 ans, 14 à 15 ans déjà. Si je entre 14, 15, 16 ans. Aussi ko na ba pour bikende kende na bizonga zonga donc on m'appelle ba 18. Ah, ok. Dans le groupe de réveil à Marie-Hélène, hein? Le groupe de réveil à Marie-Hélène. Voilà. Marie-Hélène, l'Ota. Vraiment, Nzambe abonne toujours monter manayo. Femme forte. Ok. Remet sa caille père, mon quoi? Non, maman biso. Non, maman na biso. Et si dans la carte, on a un sur ma problème, ils ont la carte. Ok. Mais maman, ça, maman, papa, pas ça, papa. Donc, on remarque que, ata, maman, quand vous avez la makambo, vous avez la mabe. Mais le voisin maman, azaka maman au changer. Ouais. Malgré père mo bana baza bateti ya mo pe bana ba ressemble na ndena bango. O ba reconnaître. Mira, oyibi moto anima yo komema yo 9 mois pe bimisio. OK. Il faut que vous allez toujours reconnaissant envers lui. Biso ngaza nga déjà artiste, na nga pe na ba groupe na mo travailler déjà, mais moto moko anima ngai na ya réveil te na yeko sa test te ngai réveil zo bandanga na zakati ouais nande occasion eta kindeba yango zo banda yo po ye donc boye banaki déjà bokangana ki mutu moi même ki okoma expliquer biso salaka clip moko na maman Marie-Hélène sala clip moko pa ya frère na biso Moïse Matuta je le salue la moni clip ango voilà bengani azoteka mama pa déjà scénario à clip on ezaki makasi mingi ko ngana incarné ngo déjà bien asepela ki danga déjà tant ba kei ngai pe na ye ki évangéliste na évangéliste papa ici ben na ngote na zongi kaka na semaine wana kaka Christian Shoga yo yipsanga que je le salue azana Luanda je sais pas si ça commis déjà que ça ayipsinga mina ngai frère Blaise do sala plan na biso kuna to panzani na groupe évangéliste do na mutu déjà donc ok première réunion donc bazaki 3 Christian Shoga Igete Ekola maman Marie-Hélène nangai oh bomoko donc Christian Shoga Igete Marie-Hélène nanga balongo évangéliste première réunion nangai bakati nazo le vena wa teke panzana wa na bosani plutôt solati ato solati mutu na ser nangai Astrid OK na ser nangai Astrid to zala ndengwana
za pena nengwana mani boso ya mukolo ngona na réunion tu nini ka musale ozala tubandi kopa tubandi musala d'après ba cofondateur pour na kati ya bien sûr OK le reste nyonso ba okutanga déjà naza na groupe Marlène ozai poste ni ozai ko jouer chef ya répétition donc chef ya groupe mais chef ya répétition OK mais lo ni sala ki bo sala mo bon ezalaka nango ba incompréhension kaka ndenge ndeka ba makambo ezalaka eza déjà moi passé eleki déjà moi Martin ebele toyi na moi ba mésentente moka ya kimwana ki grodo il fallait que des Brazzaville na epsai bango funa que Brazzaville mais ba pesa nga accepter boloko na bano tala déjà ba intérêt na ngezi na Brazzaville ezaka obligé na ke OK oso ke olongwe na bina longwe si na longwe na ngape na kepe na Brazzaville na fandi un mois deuxième mois na bandi pe groupe na ngai ko disali kuna Brazzaville bien sûr est-ce que Brazzaville y a une chasse à tête le groupe est la gâte donc recrutement banda qui na Brazzaville na banda groupe na nga na Brazzaville et ko disali banda na Brazzaville on a ba Blanchard ba Midi Babo Papa Ngwele Carter Louesse basé belé tambo ça le groupe ça les groupes na appoyer na yo na Ekin même bango no surtout ba tela na koto recrutement Elkin na El Brazzaville on sona a on a tourné na kina Brazzaville na sangisi wana to letisi zoleka na Aplis na Brazzaville a on a ça to on leka na CCTV est-ce que c'est quoi problème te na Marlène problème ni ça yo ya c'est comme ce check libaya non ah libaya na Congo kisasa oyo bactérie belé bona otili libaya nini ezalo mama libaya te po bango bachela ki évangéliste libaya yo posé na kati kasi sala ka ni mona so mona bibita ngakei awsale lo ni bato balobani libacheli bango libaya mais ro kezena bobo ma groupe évangéliste ya bino parce que posé fondateur na kati oyo ozala na kati okotaka po esimbaka te groupe évangéliste kotia kutu ngai te po na zala te okotaka esimbaka te na umela te na leka déjà lokola na ye po na recrutement ba ndimi ngai lobi nango na tongo na ke kokutana na ba chef baboyi na bango ah OK ezaka bongo boke tant boke bosai boche bo libaya boche bon libaya pende donc kodo zo bien OK na ba terme ya kotia libaya kwani bala na changé on a besoin polémique ah bien na tuni kaka po moni ba mo monsieur Zaraneti o pousser ngai na bana na kota na ba groupe les o funda nga penda boke polémique bless vous avez ba journaliste vous avez on nous a boti elle mo au fond le lo mo bo voilà merci beaucoup à Maman Zouzi de d'English depuis Irlande merci et si kozali de gros bisous dans pambola yo ma sœur propre et puis il o moko eza ko tikenga makase panu zanini calme nos aranango muso atalio pa yeba opena boza passe parce que vous avez mis trop à faire mais de tomber na kati na yo lingande buzobate merci nga buzobate so buzobate ko petaka vous avez mis trop direct musala ngo ya théâtre ngo bandiango est-ce qu'on envisage un jour na vino sa théâtre bon na bano kasana sa théâtre té bon eza so na bina ono kasana sa la té na okosa mais le problème ezali que na linga art mingi avant que ozala kata théâtre nazaki na musicien ouais nga zala ba ami ya musique to betela bango nga na baba tongi oyo eza mboka na ngai nga na beti na Promise Musica na beti na Kenten Musica ba ami na ngai pe ya Sonam Al Pacino Moshili Pasa Tukaluji baza ebele bato otaka bato oyo ba animateur te omoni Kaluji wana azalaka animateur te azali chanteur ouais ténoriste ya makasi ouais tutu Kaluji wana tanga ina wengi to Moshili Pasa wana première ya munene tant azaki na notre tant ozaki na notre manière OK donc baza ba chanteur tant ba komi na sika déjà un bon chanteur aza un bon animateur bango nyonso te mais ekendeke na un bon ouais tout le monde a peu baza ebele ba Polistar Kinsantina
Polimama Kinsanti na ya accompagnateur azaki soliste, un bon soliste, un bon accompagnateur. Tu bita na bon musique. Je suppose que chanteur, soliste. Déjà chanteur penza. Ah OK. Chanteur deuxième voix lourd, barobenganga Blazino As. Blazino As. Ça déjà banzembo pe déjà. Banzembo zali so lina no peso clip. Ah. Siko comment yembela nzambe. Ah. Na peso clip cha. Mais bon, c'est comment il démo ezate ata banzembo za kobeta wana boye. Debi ke olobala ko yembela nzambe. Mais ezala na ngo. Ezala na ngo mutu na ngai. Nga cha premier, nga cha premier deuxième. Nzembo yebite, ocha deuxième nzembo yebite. Bania c'est totana. Nzembo yebite ocha deuxième. Ah. Baye baka un bon joueur sur côté na terrain, façon touche ne baye baka muto pena za. Au monde na lo baboy. Bato na zolo ba neti ba a paix à son âme de Gaulle à homme. Paix à son âme. Bato na zolo baboy ba bijou mon la sabaebi. Wilfried Ofide la sa aebi. Donc moi na beta li solo ezate parce que tant to beta ba musique bato ba lolanda biso na sima bazali. Ba atombombo bazali. Mote na l'homme de Dieu japonais. Si bino ba comédien belé boza pena art na musique ba comédien bena yamba ba yemba pena bien. Mais là la musique en Zambie na musique de kota na musique chrétienne est-ce que yemba déjà na moko boye album. Bon, ngai na musique ya ta na longwe musique. Pour musique ya profane net ba lobo to benga ngo na banoko kangote. Pon. Na no kangote. Makambo nango ozo senga iri mofumu noir poni ngaso Amerika diamba na oyemba mabe moko yogila mawa. Osapi makambo buzoba mingi. Buzoba na sala te na fona musika kale pe. Mona nze mona na yemba menga na orevino kedete. Mais blessino. Do ba partition ba nzembo ezoki manga na mutu. Même mo boko beta na bilo makasi bazali no kobeta na yo. Napesa ka nzambe merci vraiment, merci Seigneur parce que nzamba épargnanga banda na jeunesse na ngai masanga. OK. Cigarette. Rien. Noir. Rien. Osuki andeni. Ba momi. Ba momi. Bo muto linga mo yoza mo site. Pasteur kutazaka na mwasi. Batu musu bazaka pe boye. Ngana zolo bila makambo na sala ati. O wana tigeli na sala. Mais na bata na bisona na bata wana soza na momite yoza mutu te. Wanyama. Et puis on a il peut vous dans ba momio ba Hollanda yo. Ba Hollanda yo. Ba fan na yo. Tu sais na Blaise Lobby. Hola. Blaise Nduleman. Beza contacti na vie na ye au sala na vie na yo au contact na classe le autant ba classe kinga na vie na nga na ndima ngala za électricien na za peut-être ingénieur na za peut-être mécanicien ou comment. Bon nga na vie na elo na balai ko envisager penza mingi na vie na nga ezalaki na domaine ya administration kaka. OK. Et comme na tamo boye on a yo sala scientifique et simbagati. Na yo sala hôtellerie et simbagati. Bayano mamochi. Avec un mamochi. Bo ba para baloba elote. Te baloba makasi. Mais sikoyo na pesa ka nzambe merci pe na papa na biso. Vie Lukanu. Aye oyede ngai. Au père na azaki maçon, menuisier, charpentier, boulanger. OK. Daba misala na ye wa bana ko no sala akokende sala te so amininga te na muke na vite ko tikala boye fo na yo sala décoration intérieure
malgré chika moulaï te mais qui va na ba piste musu mona pena yo télé mamenga na ole donc c'est ça venir à Zawa un bon décorateur azalia donc siko abenginga na une équipe nanga itali ningini to sala eloni to cha awa couloir to sa nini place to feza na pot de fleur boye couleur na ko feza la ba rideau feza la boye to sala boye télévision za la awa c'est ça. Ça c'est musala en télé. Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Ça va. Na sangi sango sikuna monde à funérailles, na zati na kata funérailles. Ok. Ah mais bakop belé na mona amine makambo so comédien mo akufi. Tu Jani. Décoration o isala na etchecheri pour na matanga Jani ngam na salango. Ok. Vie shaba tanga kufanaza na ba photo so na ko lakisa yo. Matanga ya vie shaba na RTNC ngam na sala décoration nyos. Ok. Corbillard cercueil ngai. Pokaka bato ngo baza basaka ba makambo ba kana mitema. Bana basa maman. Ko basa makambo tango baptiste bakufaga. Ko ba associer mutu o yazana katikata boîte balinga te. Ba bigi ba olia te. Penga mona kizaka oxygène tala secrétaire général. Komba batu te yo no tanga ba. Tenga la bima mamango. Tangi komba mutu. Tenga la bima mamango ndezala kasite. Na bima mamango ndezanga pina ngaba opisa ba piste te. Ngana bike bato basala makamango na mona la plupart ezaka oxygène yemta da en tête. Ba benga ga batu te na zo ba en général. Que non, to benga Blaise ta mususu na esika po ngana loba yango. OK. Cercueil ya ndeko na nga Cheko tanga kufaka cercueil ba. Ouais. Cercueil ba kundela Cheko ngam na sala ya. Actrice na monda koma o ba koma matondo ba koma ba komboni na sima. Ngam na sala cercueil. OK. Blessing. Baptiste belé o ba kufi o bango bazalaka te. Tanga ba okende boy JP Masamba obenga ngalo Blaise ça na pesa JP Masamba mbote. Na loba ya ngubu. Artiste na so souhaiter te parce que liwe za nzela ya mutu nso mais na so souhaiter ngo te. Nga na loba boy. Soki artiste ya kufi. Soki ngamu na osala ba makambo wana, na osala ba réduction, soki na sala ba réduction ti na 60%. Na loba bongo. Dans ce qui cherche $1,000, $400. Nga na pesa monta na 400 bien na $500. L'essentiel quand est la kaga oyo bango wana bazo linga. Masikoyo so kambo ekomi ba cho pembe. So ekomi kutu ba olinga kutu yeba te. Olinga yeba te orke sikoyo bipai ka ba kana osoma ba biloko ngo. Ba kana osoma ngo pa biso to zala. Oh na nani azaki awati. Azaki awa basumi na combien? Oko te basoma kiti me ba pesi bango. Oh ba mama so. O mengani basombaka? Ya osoma pesa laka. Nakata makambo to ba pela ke bonga cercueil bino temps. Bonga cercueil bino temps. Misu pesa misu nabo nazolika nalinga toke na ba polémique te. Mais mon problème ezali ki oza journaliste nga na journaliste. So lika mobo ekoleli biso au mona to fanda biso ba journaliste peut to compromis kabwana. Mais na kamwaka na katikati ya ba journaliste ndeko na bango moko ya journaliste ateka ape mapa. Comprends? Ateka ape mapa. Le so bazana besoin mapa l'essence. Ba on discuter ko tout maman ke kuluka pa ndeko na bango. Tant que ndeko na bango sali ako réduire. Ce n'est pas le cas. Ya Blaise comédien. Mais soki dey au mona ka basisa ki déjà. So pe ba yoki ke Blaise ça kata makabona basiliki. Oh cette fois-ci bien cette fois-ci si pensa cette fois-ci ko tia yo cette fois-ci. Zela pe 7 fois-6 ça on mona pe lokote. Siko zala kanenge bilongolo ba ko bozala mitea mabe bolingo zala te yango mais na réalité ya ba makambo tant toloba yango na ba vrai sens des causes. OK. Omoni moto soki azo comprendre que aza crédible te na biti ke bato baza crédible te na esika moko bo ya ko lekate so ayebi ke moto na za ka place la fatele melaiti on nani a Blaise tika botika ba makambo na Blaise wana bango bazaka na basala bakomi ko luka babimisa yo neti eloko mo ngo ezaka bien te soki ndingi boloko pe bango pété moto ba somba ba cercueil pa na biso
c'est pas celle qui est ici là. Blaise abeti penza. C'est tout soli. Blaise penza abimisio loko za kata mutema nezile osala ki passe. Tout soli. Au moins on va le baquer, to lingana kate. Les frères. Soko lingaka muninga. OK. Aider na musala na ye. Ezali neti maman nanga kalunga za na école. Oui, certainement. Maman kalunga za na école. Ce qui est coïncidé que mutu moko boye baptiste bo bazala côté kuna elonga mabe. Na loba on a dévolé. Ce qui batu mo bazala côté école la maman kalunga bazala. Maman kuno kalunga ko ba non baptiste ba wo tchaba na bino ta mususu inscription za te bakutanga bakota ofele mais minerval bafuta. Ba wo linga ningo na te. Bakota bo linga bon te. Ba linga ningo na te ba linga nini? Akota ofele afuta be minerval te. Oh là là. Comment? OK. Nakalunga ekozala ko tout bien. Au nom de Jésus. Matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois za makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes na zo mona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto et sonai maman nazwi mungu te moi oyo. OK. Loko ayebiki o muninga na ngai musala tosala ezala musala passe soka jo asani afuta ekokende kutu bien mais omona venaki batie musika po zoyeba ke so na ye koto oyo ba vérité eoyebana aolia bien a changer le côté tout fa na soa ma deuxième volet ba ko bon na deuxième volet na tina mais loko la peine Jérémie Chabani à l'hôpital aloba ki ba comédien oui à ça dispensaire oui à ça dispensaire à ça polyclinique na s'il vous plaît à ça polyclinique na ça juste na bombo c'est à féliciter merci beaucoup et ça na bombo kende pas ndeko na yo il faut comme référence à Baptiste. Il y a le bas que ceux qui artistes a réduction à 40%. Est-ce que Baptiste va kendak? Na éviter, mais na limiter. Donc c'est ça qu'on a pas de mais il y a un important. Mais entre vous, yo en tant que monteur raisonnable très bien. OK. Nazamal na mututé ou le baké ngane to na problème azaliki.
On a ça moto ya qui makamakamu na ndenge moko na idée. Na problématique na ti na ozaka peka problématique. Tu vois que moto ba na taper moto ba ningai na sala effort que na za peka problématique na idée. Voilà, en tout cas, na vie, il faut pas que ça ba problème na ba que ça problématique pour vie et bon bébé makambo belé li. Mon temps otangi comme oxygène et bi maloko na net ngana oxygène tu as problème rien. Tu tourner pour lobby. Ça va bien. Té moni congolais soka makambo na ba voler mo boye. OK. Ngana oxygène to zaka. Très bien, tu as pas problème. Tu tourner pour lobby. Tu tourner pas bien la lobby na tableau moko intervention. Ça très bien na bat nyoso. Ti la vie masumu. Moi avec to fani mais siko yo blaze donc yo Angola donc et le tout tika la kaka okoma beaucoup merci ya commune Angola. Le tout ça bien. Ah vraiment. Ce qui n'a pas na ba bongo pona yebi pena mamonde bino na yebi bino de bo fonctionnaka. Donc na maman plein ne kindaka même ici à 90%. Voilà. Oui, tout le temps à combat, que vous tournez et pas à belle vie quand il a patron nana oxygène. Na moto mono dernièrement au jeu pas belle vie. J'étais le bienvenu. Dans la joie déjà. Ensuite belle vie Aza Neko. Avant de quoi date chakala, la longue date, banda pas major bisadidi. Nalinga ko luba makama belle vie na télévision. Pour quelle raison? Aboma moto. Mais c'est ça. Faut comprendre nga télé on alina lo. Parce que neto vivaka po batu ba lobaki ba lobano babe. Moni nalinga pena to za na kimia. Pour quelle raison? Belle vie, oh, mais tu as évolué. Évolué limbisa. Nalinga koloba makambo belle vie. Parce que makambo belle vie oyo asalaka, oyo asalelanga, eza ba secret na ngai. Nalinga ko itala na TVT. Yango na moni na lobi ki belle vie za ndeko na ngai ya ba longue date. Banda pa major bisadidi. Premier film na Joana belle vie, titre nango ezaki Yayoti. Na mona kaya te ka manga na moni na lingiye na binga laksanga pa na bino amemi ngai epai ya ba camarade na yi ndako mo no futa na kuna on l'a même mayo par na bango akomi kuna ke luka zakate so na ke kuna zakate na ko linga nga film na kata lupango na bali le film on za to so lukyongo na internet o mona ngo donc to garda amitié wana complicité wana de tous ensemble bandaka na koki kozala te ko na zala les bienvenus na zalaka na ye déjà na zalaka les bienvenus. OK, est-ce que aux ans na mémoire na yo film vous savez combien de films na Bella Production? Bella. OK. Na Bella na joué mingi. Film ni oetika la opena mémoire bikina a film oyo na joie pena bien film oyo pesanga makambo na Bella Production pa belle vie. Na za ba film mi ekoza mi balo de mi sato. Oyo ya liboso ezali ototo 6 akala mingi tawa. Nazalaki mobile ya Ziza. Devait ekotela ayekosela nga zemi. Titre nango ezalaki Assime. Assime voilà, est-ce que autant pas souvenir autre baka et loko sur Nathalie loko zali ya fuya musa nanga mais nazo tonga pas net maintenant expliquer nga ko poser question no bien pour nous en faciliter répondre bien. OK na ka tout droit banda okoma epai à belle vie ko jouer pas belle vie pour fandi pino que otana simo pina oyo ezai ezai nini na e souvenir o na sombi oyo ezai pona makambo ya papa omoni mutu bon na ninga foot ba groupe ezebele nga na joueur na ba groupe nyonso j'aime beaucoup Belle Vie parce que bon na lobité que ba tous ba considérer ba tout
j'aime beaucoup Belle-Vie parce que Belle-Vie est considérable. On a part dans ngai. Belle-Vie ce qui papa naza biloge belé. Na biloge belé. Na biloge belé on a sombi na mbongo ya na zui na bela. Ba comédie belé on na yamba. Selon ba témoignage on a récolté, la plupart des comédiens sur au Baleka, hein, et pas dans le film Ma Belle Vie, bah ça a toujours bon souvenir par rapport à Moussala ou à Bino. Et puis bah Moussou Koutou, Sotali avant que tu jouais pas Belle Vie, na pendant et après, on s'entend que non, moi vie, bon le problème, facilité vie au moins que Moutou. Le problème est ça, non, Koloba. Motu na motu azana nenge na ye a fonctionnaka. Au moni ngai so na ke jouer pas Belle-Vie na baksaka délai. Parce que Belle-Vie déjà azana na casting à Belle, son côté na casting à Belle-Vie, c'est aux grand. Parce que casting à Belle-Vie ça casting ya motu nyonso te. On a eu occasion de jouer pas bateau lisusu te, mais bateau déjà c'est na jouer na on a joué na Congo Média qui chaîne on a joué déjà mingi au monde que vous travaillez bah buffet bingo bino vous travaillez et au monde que ça passe mais Belle-Vie ils en a l'autre côté oyo ils en a pensé na yete et les gars si okobimisa likanisi na yende atiki ça ba makambo mususu OK Belle-Vie sur le mot travailler na a briefer yo a zelo temps a pousse na pembeni na makambo na loba ngo chaque fois au moins quand to loba boye pour na ba monsieur bi makalo la neti moi oza ko adorer mon tourner son ngini non c'est par rapport ya ba bienfait moni ba Belle-Vie baza moi ebele ba Belle-Vie a joué déjà par Jérémy Mingi Jérémy Chabani oui joyeux anniversaire à Jérémy Chabani a joué par Jérémy Babilo Jérémy Sara biloko na très bien ensuite parmi ya ba gag oyo ozomona ngo ezana uniforme ya Jérémy ezana kati d'autant aussi ça musala a fouti yo mbongo na o senti bena ke on est logo benda ko esungi. OK comprends OK liboso to que le gag on va pas se lo mombo pour ça mutango zo tali boko pour ça ko ya nule benda mais o ya nule ndenge ni tu comprends mais lelo mona ke ba considérer yo ozwi mbongo ya malonga ba mbongo to no zo ana neti utara to koma tina ba niveau sala tuna jali kelema to koma tina ba niveau na mais oui ça tuna jali kelema ndé ne expliquer on a moni ndeza bolelo ya otourner pa na mokolo yo za na besoin yo to benga ngaba na ya otourner pa na banda tongo ti pokwa na ozo na ngai loko te bikelema oh là là mais lelo te to lelo za na batu moko boye ba révolutionner pe ba komi ko zongisa pe cinéma ngo na valeur aussi si musala ba pesi mbongo au fond bena vrai botali beno merci Seigneur donc c'est ça na lingo tanga ba kombo ba musute na tangi ba kombo ya batu oyo ngai na travailler kana bango voilà on a travaillé pas moko boye voilà en tout cas penza félicitations na ndengo o expliquer ba makambo mais lo ngala o sengezaka ke batu na mukili to banga ka batu te o noso na lobi boye po batu ba oloba il faut que ozala ka penza ono loba ngai Mon petit makamzuku même ça na copie yango mutu na ngai na banga ka mutu te na respectaka tout le monde mais ko banga ni na banga ba moni na oloba bulu na tanga kuma mutu te na ofinga mutu te na oloba kaka yo oloba vérité o ba tusu ba loba te mo oloba ngo omoni bilo mususu et comme on a ba polémique pour ni pour batu bazo ya déjà na likanisi na okende bona okende chrétien mutu mobu ngala na mutu o chrétien te ngala mutu o chrétien te ngaso ngai pe na koloba naza nazali entre les 10 premiers nazali tam sur 4e 5e 3e pe ou premier pe o ya tanga komba batu na télévision na facilité nga nous sommes en vérité non le banenge frère na ngai Omar ya lobaka les loups ne se mangent pas âgé mais nazala na ba problème na Omar ba créer langa biso ba problème moi osakana te mais oui non le banon on pour nga na fondé le porte autour de la question non au sambo
Donc, ce sont Batou. Na comprenant que Moutou, na mokili pour vivre malamu, faut zana Batou. So zana Batou te vivre malamu te. Yangono moni na koma kosala effort na zala malamu na Moutou nyonso. Loba ke Moutou na linga na eka ngaiti. Balou balia na raté. Jamais. Mais toujours lié na mabe. Ba comédien bazolia na mabe makasi. Oloyi bongo parce que balou balia na raté. Biyo za comédien entre bino ba comédien bozolia na mingi. Bozo se trahir mingi. Na habite ngana bilo wana comédien ngati. Mais yo tout le monde. Tu n'as pas cet exemple, il y a AG. Les loups ne se mangent pas. Mais bino bozolia na mingi. Mais est-ce qu'on a les comédiens? Ok, mais au bain le mot awa, na koti quand les canons te parce que éducateur à masse. Au lobby parmi bateau ba gag bono que ne ko jouer au moins peut bon dérisoire. Au quand même la canne la moutem mambo ba pesa mais partage Jérémy Chabani mais quand même au PCB loge qui m'a révolutionné et puis à ça des maisons naie au ça bagarre na zo senga na bato nyonso oyo bazolinga o ba koti na domaine ya makambo ya télé-réalité batika ko sala makambo na ba vai qui vai. Il faut faire des choses avec du professionnalisme na kati. Bato zolongo na ndaku o bazolongo bazoya pa na yo. Tala Jérémy tanga jouer ça bato. A jouer ça bato belé hein. Na to jouer na ser na ngai Mao. Je voulais. Na to sala ba gag na yi. Na sisi gag boyo. Na talibo na ni Seigneur. Ah mais oui. Donc bato faut pas comme na niveau on est comprendre que au moni muto na ebengisi azali responsable. Attends on peut ce transport. Le transport on fait ça la transport. Obi ki na komi pe na ndaku na somi pe tam so mapa na somi tam so pe loso ba petit basani. Madame. Olobi ba gaga Jérémy ça la cause santé mak ba gaga une éducation. Parce que non. Yo kolobelo monté na lobby boy. Na ba lobeli par rapport ya évolution. Ah OK. Jérémy aye na évolution moko. A changer moi ba don. Changer ba donner ba gaga ngonenge zala. Voilà. Ozomona ba so sala ba gaga. Mais na sima ya gag wana ojupe moi leçon peut-être aussi si musala na o eloko na o pesani enveloppe moza personne na personnage et ça bilo mi ba omoni Jérémy azala ba biloko na ya ba machari ba biloko na yo et wana nde Jérémy adjoa ngo yimo te azana bato ba comprendre ka ba miti na ngana ba katuzo ba ça on est belé ba comprendre ka biso na travailler na Jérémy mingi. Azui sujet moko yaza na domaine na yewana mais tant bo jouer so moni loko ne ke mabe so mo forme poni ba mona ngaba na côté mabe muto ko ndima yo na bola vie de loin asala vie de loin asali ba succès na mboka oyo ezana ba dusubi lo ba vie de là je vois bien mais bêtise ba tu ba lo ba batanga eve vie de loin na kati vous voyez modéro batangi payer na kati donc c'est ça ce que modéro ninga zana ba parent azana batuté azana bana te oyo bakoyi ba ke likambo azolo bango makambo susu bon to boyité soki muto ako gafer na likambo mais ningo ba te ke vie na ye mobimba yango na donc yango te besoin important c'est ça. Voilà, à titre d'information toujours et à titre de rappel nayambi pour Nabino Blaise Adart comédien oyo à Salara Moussa ne bien Salara Moussa na bien voilà pourquoi les loyo kombo et comment kotanga ma surtout Aza comédien à Sasa Bakoupe Belé, mais à Frolaïka Kana groupe évangéliste, et puis à groupe les réveils à Marie-Hélène, Lelo Oyo, à Sala groupe Naye, mais dans Zonzing, pe à Zalilo Tosola, Makambo O etali surtout Moussala Naye. Dans le monde d'Abino comédien, il ne sait pas des choses de Netan Oyo. Na faille na salle analyse Gabino. Il y a des choses oyo et très sensibles qu'on ne peut pas toucher. Oui. Par exemple, tout le monde a dit qu'on a vu ça, m'empoisonner, qui est belé, m'empoisonnement. Et comment qui? M'empoisonner, m'empoisonner. À ma caméra, on a qui on peut la soupe nati. Récemment, on a dit DiCaprio, empoisonné DiCaprio,
azozwa traitement kuna na Congo Central elongo wana boye kaka mutu ango DiCaprio oyo empoisonnement ekoti sino makambo ya libala na ye namoni asa ye mwasi nasalaki sortie médiatique annonce ke oyo bango basalaki na mobali na ye eza libala ti yango théâtre mwasi na ye mutu alobi oyo alobi yango mwasi ya DiCaprio oyo alobi yango nga na telengo te nalakisa yo basala alobi ke bakabwani sikoyo d'après ye alobi ke bakabwani na mobali na ye yango yo kamwanya la rose naza lisusu na oyo ya bino ndeko te oyo ya bino mwana na bino te oyo ya bino leki na bino DiCaprio mayemba naza na ye te nini esali to osilikeli nini je ne suis pas l'aise oza lese te na naza l'aise te donc le mariage sacré yo ntango oyoki yango basalaki mpe mission na moninga na yo commerce babiloko aboye aleki na resto to oloba bon eza koengage ye eza koengage moto alobi yango nga na amoni lo na otiela commentaire wana eza koengage ye moto ayebi pourquoi ofaka bona na DiCaprio mpo alobi naza lisusu te nazalaki te naza lisusu te eza koengage ye nga na badomaine ya bamakambo oyo eza vraiment ezotala baintimité ya bato nalingaka mpenza kodevelope yango te parce que kolela ya moto ya butu bamiri kaka na bato bazalani na ndako momo bayebi yango nayebi na ngai te nayebi te mais nakopesa soki eza bongo nakopesa ndeko courage la vie continue mama asala nzela na ye ndenge aponi nzela na ye ndenge mpe ndenge moko na ndeko nanga DiCaprio asala nzela na ye c'est ça toke topusela mosika tokaka susu sortie médiatique ya Bijou la Reine aleki susu ye mpe Bijou la Reine alobi susu ke no ye na mobali na ye lokola si bakabwana alobi ke oyo ya bango basalaki nde basana aza kuti mobali na ye te basala théâtre pe ye mpe biso abakisi alobi ke oyo wana bambali mwasi to mobali basala théâtre ezozela baréponse nanga oyo ya mingi yango ozozela baréponse nanga tosaka banali eza koengage Bijou la Reine eza problème na ye ye moto ayebi mpo ya nini alobi mbongo libre nga alobaka motu nyonso aza libre tala papa omoni tovivaka boye motu motu aza libre omoni ndeko aotambola alibre aotambola place alingi nzambe apesa liberté epai ya bato moto aza libre ya kopose acte nyonso alingi eloko eyendaka na katikati ya baacte baopose ezaka nini baconséquence moto aza libre ya opose acte alingi ya kosala oyo motema na ezotinda mais baconséquence nango mpe ezalaka alors ntango moto azopose baacte ayebi ke na katikati ya baacte oyo azopose nazela baretour c'est tout donc nga na koloba na Bijou la Reine la vie continue soki ase décidaki bongo gloire à Dieu asala chemin na ye mobali na ye mpe mpasi azali oyo azalaki mobali na ye lokola bakabwani ye mpe asala chemin na ye la vie continue. Est-ce que ça peut arriver aussi dans la vie na yo hein ofandi boye elo mo boye mutu mo apesi yo pena kanda ou bien toi likambo na su décision haute ache kambo na ça on souhaite mais oui bien sûr mutu soki ayebi ko ça la part des choses taza mutu te dans la vie il faut koyeba ke neti nga na loba yango eza makambo mosusu nasala na passé soki batieli ngango lelo leka te eza na basi mosusu nalingaka na passé lelo na kolinga bango susu te vrai nazoloba na yo mpo na ka élévation abe nini eza question élévation te eza question élévation te eza na bamakambo mosusu tosala yango na passé omoni passé makambo mosusu tosala na passé soki batiango lelo na osala te mais basi parmi basi mosusu bazalaka basi na yo ta bayoka boye wabwakeli nga te omoni eloko etungisaka biso ezaka mpo bato balingaka kojuge bamakambo selon conception na ye
ana oloba bo natangi komba mutu te na obwakela mutu ndenge nga na lobi soki ndenge ezalaki na basi misusu na vivant nango na passé na présent boye na ozivre na ye te parce que expérience oyo naza nango lelo omoni makambo tolekisaki na ye esimba su te esimba te esimba te esimba te donc dans la vie c'est comme ça donc passé ezalaka mwa mobulu donc eza na bamakambo mosusu ndenge na oloba boye bato ebele bayebi bien ke eza na bamakambo mosusu oyo eleka na passé litare soki batiango lelo. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. C'est ça. Donc, inutile à obéter à solo. Et là, on a moins cité au Lobarangayo, c'est que Balobi Nangaï. On a atteint comment vous dites. Nini yo mona pena ke likambo yo bako touché te pana ma personnalité. Ngai to sakana to sa nyonso ma personnalité na nga alinga muta sakana na personnalité na ngai. Na gotika ba millions pour na personnalité na ngai. Na go bima na 3 heures na profiter na limina ke ne lala ba kutana tana ba soda ba kangai mais na lala sika o te ba sakana na personnalité na ngai. On a ndé les gâteaux. Ni ne dérangeant na musana ya théâtre au pona. Et le dérangeant ngai, c'est ça ma personnalité ka. Pour na lo basiko. Pour ça na batebele baebi ko respecter personne, ba personnalité ya batute. Batebele baebi te. Oyebi Là, on a moi passé pour nous expliquer. Mais expliquer ta musunga pena wo koza moi quelque chose. Omoni muto ami yebi et lo kwaza. Alinga ezali ti papa. Ouais. Aisa mwana ye. Ngana nani? Azala mwana ye biseke wa papa. Non? Vous êtes déjà papa. Donc appliquer kaka o lingo appliquer pour yene ngazana na mutu na ya yebi ke o papa abiso. Vous avez besoin de expliquer là, on se dit pas yeba yo sur aux années. Auto sa mikolo, méthode ya mikolo. Donc ils ont déjà. Au moins te, na ba terme wana elobama ka pona ko zongisa mutu, amitié na sika ya âge na ye. Mais la personnalité, c'est l'identité absolue ya mutu oyo ayebi ko se respecter.
Moi, je ne vis pas par rapport aux gens. Je vis par rapport à moi-même. Alors, le coup, on a le vivre par rapport à nga. Ata, na fani na kwe momo na zolia spaghetti na lipa. Ou bien spaghetti na kaou. Na yoki sonité na fandi wana. Yoko ya o reproché nga to barolo bananga. Yoko olia awate. Boso na biso ke place na olia na pa ya mama biso lo bananga. Muni mto ateka spaghetti o mama biso. Lo bananga. Pona ye na osali leki starté. OK. Donc, personnalité à Moutou, ils ont engagé. Ils ont perdre personnalité na bango pour n'importe quoi. Moutou a dit sakana ote asakani na yo parce que ozo nié belo kozat. Na kota pas union sauté. Na kenege surtout les ba fête na kenango na pasi. Ya wana moni comment aye azaga orgueil. Les gens ont orgueil, ils ont na kacha ba discipline. Mutu azanga discipline na vie na ye, ils ont pas si pour avancer. Conseil leki, ceux qui n'ont question na po, n'ebe pas na yo makamala mutebimaka. Sagesse bimaka. La personnalité basakana na ngote. Mutu fu miyeba, soko miyebi na vie na yo, bat ba osakana ote pe yo moko vino pour ne échouer la passe parce que miyebi. Voilà. Naza na deux questions fana tuna poto kisa to suka ni na biso. Tuna na yo mira, ngai mukolo ndoto na bi tuna na yo. Eza la question te ona ko tatabana pona répondre yo. Ngana ni nazo solo no bona zo ba question za piège, question za boina ebi. Oh mais oui bien sûr. Ah, ebi ke ndeko tuni awa. Ozela na lobelo mobo o isala soki ndenge ni wana koselinga batu bauta babia okosi voilà zela ka émission temps yeleka otala ke baloba na Blaise o sololi baloba ndingana ba commentaire o sola Blaise batu balandi biso poto komi na suki émission na biso batu ba retenir ni pona Blaise est-ce que Blaise kombo na yo polo wanga kombo na ngezali Mira donc no propre na ngezali Kianvu Kuzenguluka prénom na nga Mira surnom na nga l'incroyable voilà kombo na ngai nana na ba kombo nazando ya papa na ngai voilà pa Lukau papa na nga kombo na ye Lukanu José Ferreira. Ok, Ferreira. Biso na bangambo ba kota bangola. Ah. Biso na bangambo. Là 50-50 hein. Tena 50-50. Na bena congolais. Ah ok. Ouais, 50-50. Bona botami awa na koli awa. Ah pesa obi kombo na onani Lukanu José Ferreira. Ngai kombo na nga Lukanu Luanzambi. Lukanu Nzinga Luanzambi. Lukanu Nzinga Luanzambi. Lukanu Luanzambi. Mokano ya Nzambi. Biso ngai. Voilà. Prénom na ngai Jean Blaise. Jean Blaise ya kinde. Jean Blaise ya tango président Blaise Compaoré ayi. OK. Les Blaise yi. Moto apesanga ko moi Jean Blaise on a grand frère na ngai ya pasteur. Na oncle na ngai. Ozaka leza na kombongo. Kombo na lula. Na lula kombo na makasi. Ozali bosa caméra piro zaka epana ye. Lelo bat ba bio mingi na kombo ya Blaise. Olobi okanaka osala bisala bili olukanaki. Na plateau na ngana zana Blaise. Na plateau na ngaza Lukanu. Sikoyo Lukanu yeyo ali boso na ye na caméra otala yo. Blaise ko Lukanu nini? OK. Blaise a Lukanu continue à vivre ndemo vivre. Zala patient parce que nzambe na sisi ko salati. Moni nzambe nenga salaka. Ao salaka. Wa envier no mutute parce que batu ba envier rayo. Olula te ko batu ba lula rayo. Et loko ya malamu faut retenir aux grands. Ce qui batu ba okima ba ke ne luka batu. Ba ko ya senga conseil pana. Yona na fierté lo na lingela ondanga.
continuer à vivre ndenge vivaka bato ba oluka yo pe ba continuer oluka yo lukani yesu kwa fanya kiti Blaise ya fanya lukani tukwa otala bi Blaise kombo na nga pe na nga lukani nga kolo makamu ozongisa na sima lukani yesu koyo oyisa Blaise nini elo na sepelaka na yo Blaise otambola ndenge nga na yebisa otambola fierté na ngai pa na yo yango wana ozongisanga nsima te otambolaka na nga nsambo soki naboyi eloko tosaka elo na sepelaka ngongo voilà Blaise oyoki lukani oyoki voilà merci question na otuna yango asuka soki balobi na yo lelo oyo bofana na mesa bolia na bato na théâtre bagrand na théâtre na bapeti bagrand nano bagrand ya théâtre bofanda na bango bolia ensemble bagrand basi bagrand basi totie misatu ya mibale misatu ofanda banani mama papa ezolula ba problème en tout cas na ofanda na bato nyonso mais exception ezanga te exception kasi siko exception nanga c'est par rapport ya apport ya bato wana na vie na ngai OK so na vina fana na bato ya minini ba grand ya théâtre mutali boso na fana na ese ya Sele Masasi na fana na ya Sele Masasi na fana na Bokabela Bodo ya suka na fana na JR Manzeta voilà ya basi na fana na Belleville na fana na Ebakata Nicole Ebakata na fana na Étoile voilà na ba sikoyo baza ebele pour ko tsapisu na ma top comme na 4 kasi mais sikoyo neti mama top na Étoile baza na ngai logo moko na ba millionio so wana baza na ngai logo moko ko baza ka batu mingi ekoki na nona kasi to yo baksa non na biso za moi passe na ba petit sikoyo ba petit na ngai ya théâtre ya mibali misatu basi misatu c'est pas 5-5. Tu es 3-3. C'est mieux. Au moins, tu as basi mibale, basi étoile, basi ma top. Hein? Na ba petit. Baba basi belé. Osanga mabe. Ndeni ba yaya olobi ba petit siko boyi. Ba yaya bazaka ba oni ba yaya na biso de tozana mo ba polémique ezalaka te. Ba petit na biso. Ba petit ba grand. Ba petit ba grand. Toi les ba grand, ba petit ba grand. Yo te ya problématique. Problématique na ne ba petit ba grand. Ah koto ti. Na ofanda na Junior Lusaulu. OK. Pourquoi na ofanda na Junior Lusaulu? Na meka na expliquer mutu. Na na mona muta respecta nga kwa mwana na te. OK. Poli. Na ofanda na so na besoin na seka journée mobimba. OK. Na ofanda na décor. Décor à beau maillot. Voilà. Est-ce que limoko ba grand. Petit na ngai. Ma petit ba grand. O ba sa kombo ba grand wan. O ba sala kombo. Ma to ba grand na lo belende ya bongo. Comment moi les autres ngai. La fois na vie de loin. OK. Na basi siko. Na basi. La petite sœur o ba sala kombo. Na fois na Cardozo. Voilà, mille suite. Par Cardozo. Bien mutu.
Enfant na Tina Ramazani. Voilà. Ok. Mira mama Lukioyo. Mira mama Lukioyo. Moko. Mira. Oui, comment ça soit mutu na ngate ba ça mutu te ngai. To te point d'interrogation persona. To pe manan. Ça te peut peut-être. Egoya, to te point d'interrogation. Yoko bisinga likamna na tuna. Asina lenga réalisateur nanga. Non. Siko tang ba o fanda na ba petit na yo, 3 petits ya basi na 3 petits mibali. O ba faux, o ba petit o ba impoli. Tu peux ça bon conseil yo yaya. Ba impoli. Bon, nga pena personnellement na évité que ce baza ba impoli. Mais le problème est ali chacun de nous a un caractère na. OK. Nga nga benga moto impoli te. Soki nanu na palper sa façon de vivre. Tolonga ti impoli. La question na yo ndenge za bien. Ça bien. OK. OK kasi. Parce que combien de monde impoli, il faut à manquer au pédal respect. Eh, petit nanga mozo a Yesu. Point d'interrogation de Longwe. Et à moi si na ntia mbala e. Riva mbala. Riva. Ba mi 4. Riva Mobutu. Tridon Mobutu. Hein? Et coquille au même sama solo. To kena no question sur Broly tout c'est faux. Là ba petit na ngana ba Broly tout c'est faux. Coquille na mte coquille au même sama solo. Hein? Ba impoli na yebiti sur ba impoli bazala. OK. Pour ngai na mutu moko ya o manquer nga respecter. Donc ce qui n'a pas ça batu nyonso conseil, n'a pas ça batu conseil ya kolobake la vie eza na ba surprise. Voilà. Faut que ba na vie pour linga ko poser ba acte te oyo lobby et go compliqué on a vie. Voilà. Vous comprenez si na ninga une question oyo. Question pour tout nango, faut tout nango. Il faut tout nango na mutu moko za sage. Le coup là il y a sage à comprendre le sens na toutes les questions. C'est pourquoi mukeza ba surprise ebelé. Ozo sa lelo, obité soki lobby ko botela yo nini. Voilà. En tout cas, c'était un réel plaisir à cause de nous à un plateau. Jérémy. Chabani. Voilà. Il y a ça un grand wana. Il y a pas grand. Voilà. C'est pas lui qui n'a pas ya grand. Voilà. Jérémy pas lui qui n'a pas. Pour linganga ko dumi. Il y a ça son muninga il y Blaise ou ça va beauté. Donc il y a côté boulera. Na lingi nanga 14. 14 a encouragé hein. Na linga mwana. Moi botu. Você sabe como é que é? Não, mas não vou falar nada. Não, tem que deixar isso assim. Voilà, en tout cas. Voilà, en tout cas, merci Nabaye Bolanda Kibiso. Je dis un grand merci Nanzambe parce que nous avons fait une bonne santé. Ah, aïe! Yaba Nabasiango. Pas de point d'interrogation. Elise Salomon, Namasimo, Karen Massimo. Pour un bon comédien, il faut avoir un nerf solide. Pour moi, ça l'a voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à mon Dieu pour. J'étais vraiment malade, j'étais sérieusement malade. Dans ma personne en bonne santé, j'ai vraiment convalescent, moi santé dérangeant qui, mais même santé au mauvais santé diminuée. Moi t'es diminué en tout cas beau skizer. Biso so toloba i makamabe, beau skizer biso. Si tu vas makamalamu, ou bete biso maboko. Na mona natika yo. Donc, je salue tout le monde. Voilà. Cette question, M. Zali. Non, question Soukiana. Donc, je salue tout le monde. Bato balinganga, ba frère nanga, ba sœur nanga, au bazana, partout dans le monde que vous êtes. Au balinganga, surtout ba fan nanga, ba balinganga mikolo. Bazo balanga ipa Blaise, tel moto joué bien mis. En tout cas, merci. On a binondé tout ça, musala oyo. Mais là, on a linga loba. Mais puis que le vie est tellement difficile. Mais merci na bande ko nyonso bazo kanisanga. Mona bano fandi bo muni pena ke asaleli au moins mandat ta mususu pe ya $20 kaka.
En tout cas, nzamba pambola bino. Wawa bakula. Wawa bakula bakula wawa. Yo, ozan ndeko nango tika ngai ti partout ozalaka. Otika ngate malobolobi na nga lelo simbi motema bwangai. Wawa bakula, merci. Wilfried Ofide. D'ailleurs, angwana donc merci Nabo ça été petite sœur propre les qui nanga ya mwasi. Sele Lukano na Kadana bana nyonso Michel Milka Nathan isika bozali babote na bino angwana. Epaphrodite Lukano l'homme de Deus. Yayo bamote yangwana. Boza tellement ebele Thomas Lukano TL Business Thomas Lukano esika ozali yayo ngwana grand frère nanga Chico Pebe esika ozali mutu na ngai Louis Van Damme esika ozali bamote na yo ngwana omba ntimba bo consommer yo album ya sika single ya sika yo pour consommer yango et ça la bien single ya sika na lobi za yo mokoti et ya ami nanga frère nangai ancien musicien ya Papa Wemba. Voilà. Dans la single, titre, ça, la musique intelligente. Nous avons la musique intelligente. Ayembeli mutu, mais si on a mato limité, ayembeli mutu. Donc, Pambo te pa na yo, ayembeli Jansi Mayasi. Pambo te pa na yo, Jansi Mayasi, malgré. Azoloba nozo kangaiti. Azo sengo zolo kati. Azoloba nozo kati. Azo sengo sanzate. Na ganga, to na sa ndeni. Do Pambo te na bino ngwana. Je salue l'homme de Dieu, Samuel Fogou. Je salue celui qu'on appelle Junior Faya. Na Mama Malou Fogou Lundoloki. Fay bozali amote mingi et panabino. Na yebi ke bozali belé misusu na onga konde na obwaka bino te pour boza tellement ebelé. Merci mingi na ba o balinganga na bosani te so na bwaki yote na zalama mama SP mwana kauka ya tanga na masa na Suzy livre d'or amote na bino ya ngwana. Merci beaucoup. Mais numéro mutala posa na bo ba déranger nga ba dira ki pa nomba mo pesa ka ko banga nini omotiko moni nanga question nga na tuna ye ezaka makato makambo 084 10 11 309 084 10 11 309 so bengi nga wana ozwa ngai moko mbala moko. Voilà, je dis un grand merci Bambote Belé à Maman Nzunzi ya Waterford depuis Irlande, Nzunzi de Donglish. Merci et si Kozali depuis Irlande, merci dans ma soutenance à le premier en pourquoi pas à Luizombala les grands mannequins depuis Espagne et ngaye sivi bia diabalobi moi aux États-Unis azala muninga te par tikala ko za muninga no te pour très forte. Merci na mona ki moi système moi ça qui nga bien même makasi merci beaucoup. Le système ozoko lo bango makasi na bi na mona ki système yo senga ki ba opesa te nga na stand na lobi mbamo yé. Parce que beaucoup succès. Merci beaucoup. En tout cas, Zaki n'a prise de vie et Zaki Bongo. Le Mingazo Pierrot, caméraman à Minga. Il y a boyé dans les médias congolais à Zate. Voilà, merci. Et M. Siliawa, merci à pas se répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça blesse pour les Camerouniens. Blesse mon bien. Merci beaucoup le bien. Tout très bien vraiment. Merci beaucoup. Il y a un problème. Ozwanga to mune makamozo lukana neti kaka o krelenge lo mo ozwanga. Ezo silia okata.
Alors ma fille, oui, nous sommes Sainte-Thérèse, mais nous avons comme un agent sangote. Petit. Excuse. Nous avons un service. Nous avons 0 mètre sur la station. Il y a un Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, je sais que JB service et j'ai essayé de rebondir dans la station Sainte-Thérèse, dans la station. Il y a un JB service et pas José Baïla. Papa, n'a-je bilok nangai. Papa. Merci, papa. Yonde José Baïla. Non, merci beaucoup. Ma fille. Kubanda lelo agence ya solo oyunga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Ah bon, na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow, na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sanketete agence ezakaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, ils appellent na Brazzaville, ils appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.